merci Wenze pour ça la bachan ngai. Nous sommes là on a la bino. Là sur le monde dans tout ce qu'on a beaucoup parce que là Wenze to simbi bambongo, to simbi blo ane na ndenge. Avant kulamba, on va bien lire tout ce qu'on a maboko pour ce qu'on a maboko bien à savon. Avant OK de ce babou on a tout ce qu'on a maboko. Lelo na kulamba la bino makoso na ngai yango za makoso na sala bouillon hein ba baleka on a terrasse oignon yango nous en a besoin ya poivron, nous en a besoin ya ail, nous en a besoin ya mungwa, nous en a besoin ya ba épices na nga wana mélanger, nous en a besoin ya piment, céleri et ndembi. Kwa makoso nanga ne gaspille pas l'eau. Mai toka na mai po elemba bien. En attendant moto na ngai ezongala oto oyo ngai nazokata ba épices
Bima. Oh. Porte avec ça, avec ces taux-là. On lokola bouillon place à masanga. On mélange. On met la masanga. On les loura pilipili. Le moyen na tie pilipili ebele. Rap nanga et aïe nanga nazo rapé. Azo rapé aïe. Tokoki otuta comme tokoki ko rapé. Ok, merci. Spono lukana me manzungu na ngai na moto. Sisi kotia ba épices wai nous on a fait qui la tienne à casa makosa lokola la maman on est la tienne épices ça tienne maman ebele tikango etoka pendant au moins 45 minutes on va ça maman loko Maman, avant de pas là. Ba pilipili na linga kofina ngo bato balinga mélange ya pilipili. Soupe efeza ya pilipili ono moi nazofina fina ba pilipili. Kwanga elubu na biso lelo recette na biso lelo to accompagner on na kwanga ba msusu balingaka makoso balengo na kwanga ba msusu balingaka batiango mbala na ngai taro na ngai na boyi kotiango na kati ya makoso so na tiango na kati ya makoso ekomisa soupe kilo makasi comme ça soupe so ina servir na suivant quelques morceaux ya taro oyo osenga na taro na mbala na servir makoso na tie mo quelques bambuma ya mbala na biso na kati ya sauce ya makoso na ye bamosusu balinga na kwanga na aprete kwanga na servir na kwanga. Voilà.
nazokitisa yango sikoyo mpona luka na servi bakliya na ngai baza dia impatient. Beli sikoyo nakomi kotia na sani mpona koluka servir bainvité na ngai. Nabai bien na début eza mpe terrasse na baclient mpe bavandi bazozela. Bonsoir. Bonsoir. Bon, l'équipe bien, ils ont la bien, nyonso. On a invité dans nos banques, bah il y a comité de risque au moment de la personne. Où ils ont le comment malam, où ils appellent bien, et on a invité parce que nyonso, bah il y a comité, bah on n'a jamais laissé. Puis bandeko batali bolandi recette na biso ya mokolo lelo ezalaki makoso ya bouillon. Makoso na biso totiaki épices comme épices, totiaki oignon, matungulu, totie poivron, totie pilipili, totie na ba bouillon na biso oyo tozomona. On essaie de composition à recette na biso. Alibosali mélange nyonso mbala moko botie na mwa mai parce que makoso ifo elemba elenga makoso mabeza na mikuwa tipo mikuwa pe de makoso babukta mikuwa bu ekota tina mikuwa. Alors makoso na biso botie totie na mwa mai ebele totiaki na mwa mai ebele evai na moto pendant 45 minutes ezotoka nde bapisi nyonso elembe ekoti tina kati. En tout cas napesi merci na bato nyonso balie makoso na ngai basepeli bapesi ngai ba remerciement. Merci na initiative kitoko oyo maman Alpha asali, Alpha Kitchen. Maman Alpha babiso ebele napesi yo merci na initiative oyo continue kosunga bandeko ebele bajeune fille ebele na makambo kolamba. Donc, toujours valoriser ma marmite na biso. Merci beaucoup à toute l'équipe technique ici. O'Neill, je te dis merci. Alpha Kitchen.